Na ba discussion na bango mibale, ba débat na bango mibale. Place oyo okay. Ma copine certifiée, ex-copine certifiée Karine Mokondi, la baronne. Aye ko niatanga na ito na problème que toza bien toi ba ma copine to benga naka moka passer arrêter solo na tanti solo na mama a passer arrêter to solo la néerlandais problème moko ti ya problème te na rando ya camarade nanga ex camarade certifié aye ko tout abording aye ko loba makambo ya zo loba na Sara etala ki ngate mais eloko etala ki nga ezalaki ba propos master a utiliser yé na Sara ba beba na Sara finga ye bazongana ba finga na bazongana ngabe Manuela to finga na to zongana makambo ya lobaki na Sara nga soki muntu afinga nga na pusi pembeni ba makambo ya lobaki nde nga Manuela na sepeli na balanga juana te po nga to benga na copine pour certifier ngai elle certifié ma copine certifiée mais on y a pour na suko bengi ma copine certifiée na mona nango bêtise donc c'est que to vanda vrai te to kangi parenthèse wana to clôturer na wana na clôturer na place wana life nanga una yaki life on na sali et bimisi bilongi ba vrai visage abato belé la famille wana manike ce qui manique c'est bon life on a salaki et bimisi bato ebele et boti banzonzing ba life et ke ezongi bon comme la vie tozalaka toujours na ba conseiller mutu nyonso na vie azalaka na ba oya ye ba conseiller ya ye ngabi bon ta musu na mutu ta na sisi life wana Géraldine abengi Bakali abengi Patrick abengi Manu point boye yaya ebimi mingi lokola naza pour Sarah wana tang Bakali abengi Patrick to sololi na si bango non naza jusque na kanda par rapport ya maloba oyo copine alobaki ex copine certifiée alobaki bon tosuki wana copine alobaki ex copine certifiée alobaki bon tosuki wana na life nanga ona salaki mutamayele tangu life eleki life onga na sali e boti banzonzing nabi bon meilleur conseiller ya mutu nabi tozana ba camarade ba fanatique ba manichou mo pe ba fan bazara bato sentiment na lobina kene ko tuna vrai conseiller na nga oya ko trahir ngate na momo tozana ye na beti kokoko et pas mobali na nga papa Fabrice na lobi chérie sorry na yebi ke makambo internet etala kayote please baby pour la tsenge please daddy please my baby sunganga zala netre zala vrai nanga tozaka ngana na ndako yo mobali nanga yo mto matanga mto lala nga mto vanda na yo lelo so na kwei yo mto za première soin nanga avant famille nanga bande ko nyonso baya please chérie life onga na sala ki jour ozaki na musala life wana la mususu o mole msipa bakati na ba miniature na kutali na life nanga ya mobimba na YouTube na sengi mobali nanga s'il te plaît azalo milliers de villages nabi chérie landa live on a YouTube et bandelia live jusqu'à la fin sala lokwa naza mwasi na yote naza pena oza au milieu de villages oza entre nous réponse nyo so repesa na ko accepter mais ala vrai nanga mobile nanga patali azuita na tikele nanga na zalate ala na live lokola mutu normal donc sans sentiment mobile nanga landi live ake kolanda ngo na YouTube bato bakataka na YouTube mobimba tanga landi live abimo sinanga nde balbitra baloba na senga ipena mobile nanga chabu donc bandela na kotala live nanga tala ba défaut nanga tala ba faute nanga talisanga mobile nanga ki otala live azuita na kotala live mobimba
na pesi devoir ya kotala bêtise mais azaki na choix te po na sengie alongola sentiment azwanga mutu normal ajija ngolo kwa mutu alibanda tango atali abinanga life non a début tango bandi ko banda bandi ko loba e bandela life na yo ezalaki lokola ozo kote la mingi Sarah ozo pesa Sarah mingi appui et pas Sarah mais tango komo koma na kati nde explication komi koya mais début ya life na yo ozalaki trop mingi neti ko attaquer ko toi Karine neti bimi loko za trop ko toi Sarah abine ya solo abi oui na début mais na kati tango life komi na kati obandisco ko éclaircir bien nde okome ko kende bien donc équilibre kotaki mais na début et bimi lokola na ça pour Sarah na bina ok na senge merci thank you tango natali bongo mobile nanga pesinga message wana ya life nanga parce que ya ko loba nanga vérité ba fani mo bozaka bato sentiment oboye oblesser nga mami na yo olingo sala nga plaisir mais asenga mobalo yanga toza biso mibale na ba mire na ndako na mbwa nso oyoka te a juger bongo tango a juger bongo ba manishu nanga na bina na comprendre sikoyo na zongi place ya ba chinois na zongi siko place ba chinois bato belé bo benginga bolobi natika ki temps parce que papa Fabrice banda talaki makambo yo atalaki ngo le lendemain donc ba life ma life e boti atalaki ngo le lendemain natiki temps nazaki na besoin na yeba nde tozalaka boye na balibone na bato bobenga biso na ba pire sœur na ba petite sœur na ba pire vieux bato tozalaka donc o balobaka kosana kokufa oyeba nani balingaka yo natikelaki dossier au temps na baki na sisa na ba makambu na nga ba sorti na nga ba feti ba bengisi biso na oya na ovanda na tao na vandi na ebike na kozwa ba réplique na moni to va to lali to la muki Karine asali vidéo asalaki vidéo moko boye azo expliquer bana misalo nga na lobelaki eza bana misala ya YouTube a éclaircir bien donc ayoko bongisa lisusu bien bana misalo ya bengi pos Karine asali deux vidéos ya mibaleza oyo boyoka sona nga aosalela sona nga mais première vidéo mwana batu ata komi ex copine ex camarade certifié mais ato lingi mutute photo lo ba makambo eza vrai asali vidéo a éclaircir abelela ki bana misala wana bato ya YouTube après quelque temps lisusu vidéo wana etika leza na mire na ye ayoko beta vidéo moko boye alobi aosalela sonanga son boyo kike bana lelo na komi chinoise etika la ki chiffre moko ezanga soki nani mutu moko po ezanga Manuela po akangisa soki batu nyonso ba manishu batu bobengi ngebele pona vidéo wana Karine asali vidéo a utiliser sonanga onga na lobi na banda lelo na komi chinoise tangu na salaka life wana ezaka vidéo te batu ebele lelo na communauté na nga tala bato mayele na yo comprendre na communauté azo bato ebele ba burik na bandoki ba illettré na bandoki na bazo bato sangani ta saleli sona nga ona olo baba na le na komi chinoise la famille boye bisanga selon mayele na bino ba classe totangi vidéo ya sali so wana ezolo bezanga to ezangate c'est moi ezama loba na ngam na loba na life te bana lelo na komi chinois siko boye bisanga place nini injire eza parce que ça les sont bo différence entre ko finga bato bolingi ke Manuela yaka guerre Manuela yaka bitumba tolinga ko swana
tolinga rando, tolinga bêtise. Bato belo to bengi. Bato belo bo bengi. Manuela. En tout cas, Karine Penza fingi yo, Karine Cheboe, Karine lobby chinoise na ye, mais ngamoko maloba neza ngamoko, ngamoko c'est moi. Donc son yo finga ye na fingi Karine maloba na ngamoko. La famille, tous à bato mayeli. Donc son finga na oya rando na Karine minitio. Na oya rando contre maloba na ngamoko. Donc na vie pourquoi beaucoup ma faible. La fille a sakana na bino po a comprendre ndenga manipuler bino. Bobima bazoba devant Karine. Po ya salelika maloba no moko donc na yako soit contre maloba na ngamoko. Alors ngamoko na vandaka na kit. Na yako loba na loba en plein life. Chinoise. Mais na ki chinoise na ngawana na mataki ba pete noki na longwe chinoise. Donc quand na semaine comme ba mon copine na souka va to beba na copine na komi ba mon copine certifiée. Donc na za chinoise moko na mati be étape. Donc on brûler pak chinoise pété mbala moko copine certifiée. Et ça m'a loba nga fini ngate. Randoni na yo finga. Randoni o limina sala. Na ki camarade na ki amitié. Na saleli maloba Karine. Bino bato bolanda biso il faut boyo kaka. Tango Sarah na Karine ba oswane lo ni ba weleli. Bolanda biso na loyenge, bolanda biso na bozo lamba, bozo tumba, bozo sola na bar, bozo na mibali. Bolanda biso pena na bokebi nyon sote. Karine na Sarah ba osala rando. Karine a répondre Sarah lobi Sarah. Yo tango zalaki na nga bien. O moni nga na beto ba 12. O loba na nga loko te yo Sarah. O vanda na makambu na motema. O zela ki to beba na to kabwa na to buaka yo. Po ya ko bimisa makambo nga na beto o ba 12. Nga na saleli ka chapitre ya Karine. Na bo hypocrisie kande moka oteya. To zwaka muntu kana maloba na ye. Na momo toza bien na Karine. Yango nde siko esala ki ke nga Manuela. Na zelite otobeba na Karine. Na zelite obakanga nga biloko bisaka na okenete. Toza ki bien na copine. Na za ki certifié les mêmes jours. Ba certifié nga. Mère amie à Karine. Yé moko mokonzi. A certifié. Manuela kitoko ma copine certifiée. Je suis faible devant. Tant na moni banali je suis rentre. Ma copine m'a rendre faible. Ma copine certifiée. Na za ki certifié. Toza ki bien. Mais na moment toza ki bien. Muninga beti missile. Atalisi soko zana ye. Soko moni likambu ya lobo sepelite yako loba. Na yaki na lobby. Et là on est baby si. Nazala ki na raison. Mais façon na salela ki life. Et bimi lokola naza pour Sarah Tola. Muninga répliquer. A répliquer na makambu na life nanga. Pour life nanga mobile nanga ba biko oyaki lumbe. Oyaki mame. C'est mon mari qui a dit ça. Tant bakali ba oloba na bité bakali muta sentiment. Patrick muta sentiment. Mais tango mobile nanga moko abi mama oyaki penda na kanda. Oyaki lumbe. Oyaki penda na mzar. Omona penda o jaeli liboso na yo. Mais ozaki na raison na yo. Tango moni mabe il faut ko loba. Mais façon de parler nanga. Façon ko sala life nanga. Et ça le quoi na problème na muninga. Na yeba kile msuko exprimer te. Na yaki na mais na yaki na raison. Na sala l'évangile ya Karine. Tant toza ba camarade. Soko moni mabe loba. Ko vana na mutema te pozo banganga. Poso ko vana na mutema zelito kabona po lobi se ko banga inga. Atala bi biso batamayele to zwaka kaka ya malamu. To bua kaka ya mabe. Na saleli ka évangile ya malobo ya lobeli muninga. Bayeba mutu ndenga zana mutu. Bayeba mutu ndenga zo swana na mutu. Nde o comprendre. Na saleli évangile façon de parler nanga yango sona mabe. Siko batu bobenginga. Manuela bana Karine ba fingi. Bana Karine ba manquer. Manuela il faut ya. Ngana na faire na ngana mama moboti. Ndena boti bana nga 5. Soki mwana moko ya génération bana nga ba finginga. Nga mama mukolo na swana na bana te. Nga na za na problème
compréhension entre ngana maman ya bana na nyoso ba chinois. Tous les chinois manquent nga, c'est pas grave. Dans un problème na maman na bango. Façon mobali na nga moneli life na nga. Ki na yaki mami. Bana ya Karine ba moni peke ba yeli maman na bango. Hey! Bana ba supporter na bango te. Mais maman a fini nga camarade na été. Maman a tikali ko fungula munoko te. Soki na kosi. La famille ndenge bozana kati ya life. Boye bisanga injure nini Karine fingi nga. Poso Karine fingi nga vandi nenga na vandi boy. Manuel mbesili tufi yo Manuel yo boy. Na oya na finga soka fingi nga. Menga na histoire oyo. Na luka siko bato yo. Bolingi mame bolongola na obana. Po mama moboti mutabota bana. Mayelo mama zana ngweza te obana bazana ngo. Donc mukolo nga na osela ki mukolo nga na faire na bana te wana c'est normal. Façon na yela maman na bango, façon na yela ki moboti na bango, ezala ki trop menace. Bana ba réagir, bana ba protéger maman, ba protéger base. C'est normal. Naza wana te na bana. Nga naza wana te pona soin, po nga na koma maman. Donc camarade à maman za maman. Naza maman ya bana ba chinois. Po je suis meilleure amie certifiée à maman na bango. Donc nga maman na ko soin na bana te. Bana ba manquer nga menga to wana kana to vandika koto ya maman camarade certifié. Si ko camarade certifié na nga ex camarade na nga Karine. Oh na bandaki na ki chinois. Amati singa ba pété na mati ba pété. Na yako koma copine certifiée. Ndenge mona bango nyonso wana te bana. Siko boye bisanga parti nini Karine finginga. Na posa na ba benjir. Botindela nga tout de suite vidéo na mona. Que Karine alobi na yo Manuela boye yo. Parce que eloko nga na Karine o ngai na ye na life ya intimidation. Ezaka eloko ya obenga bana misalati. Soki nazalaki na mutu na kabwani, soko zongi bokomi bana misala nga. Donc a répéter ka eloko nga na ekoko ko reprocher ye na kati ya life. C'est qui? Boli misanga na fumona. C'est qui? Bozela. C'est qui? La famille. Tozonga. Nasengi na bino. Bola kisanga vidéo. Tozanga maloba te na kobanga Karine ta muninga mwasi lokola nga. Mais bola kisanga kana na besoin communauté. O bino bolinga batu ba swana pona esenga ko swana. Pona esenga ko fingana. To swana. Bola kisanga ka vidéo. Bokomela nga injure ya Karine. Pas injure ya bana ya Karine. Po bana, moi ça m'intéresse pas na bana. Nga na swana na bana te. Nga na problème na maman azai camarade nanga. Camarade nanga certifié. Boye bisanga injure nino bino bomoni. Parce que vidéo wana tiena mir. Et ya maloba nanga mna loba na za chinois. C'est moi Manuela qui parle comme ça. Gabe na zwara ya yeti. Na zwa pe maloba na ye na tiena oloba. Eza na page nanga. To salela ka ba voix batu. To salela ba voice. Ya moni na moment ok. Na ex copine na zo manquer a tie pe na bisou. A tie na ina bisou na kat. Ba tia be ingrédient. A tie voice ba tia be ingrédient. C'est mon voix. Na wanga na ngota triquete. Eza voix na nga ya life na nga. Siko omoni place na vie. Ba tu lelo na internet na age to komi nango. Ba ko simbisa biso sous touche te. Na age ya lelo. Biso ba Manuela na age na komi bientôt là. Kolala kolamuka pe mwana pe ya liboso na kokoma koko ndi na vandia. Ba pesi nga première koko na vie. Ba ninga basi. Ba ser to ba leki ba master. Boko manipuler nga te nga ba manipuler nga te. Nga na zora likamu na 8 ans na observer. Pas na raison. Façon na yaki gerte. Et l'obel na nga yaki shoti. C'est normal bana ba réagir. Mais maman a réagir te. Copine a gardé ba bolamu. Nga na yaki na ena Karine te. Nazana eni mon côté.
ni Sarah nazongi na partie ya life nanga na lobaki yango guerre ya Karine na Sarah na muto finga te soki na minute o nde bino bo linga na yeko finga Karine c'est que na koteli Sarah nga Manuela na linga Sarah te pour votre information nga Manuela na linga Sarah te nga na Sarah to bebana lokwa mikolo Karine avandi wana ex copine to solane to solola trop aoyeba nga bayeba mutu ndenga zalaki na muto bazalaki tant to solate na Sarah betanga ba pic ndenge zalaka ba mbwakela omona ba Sarah bwakela nga na ko répondre Sarah te Nathalie de esi to solola na ba ajo mibali ba okongo mona biso bato maboma na ba ajo yo ekolongwa bato internet ekoma na kati ba propre ndaku na biso mibali ba bando mona biso bato maboma donc Sarah auto solola na Noël Sarah fala ya na ndaku na nga to zala na ba Simon to seka to fete ba Noël to solola na Sarah to lia to mona na Sarah na ebisa Karine omoni Sarah abeti nga ba piki trop mais vu que to monana to seka to solola to lia non répondre na nga Sarah te na beta Sarah ka kipa ka kokolo kara.com na kalikila ngote leka soki Sarah yaka na ngote na communauté ke ngana ye to lobana te nga Manuela na ngana kota nango tina mabele na ajo to komi yaya oyebi cercle ya pamba mabaya cercle eza kilo so to continuer na ba lire to zanga muto memela biso cercle faire ayebi yango ayembango to yeba kovanda na baninga cercle eza kilo to beba na batuti wapi na ko beba na batu ne to ko kabwana sa microbe soki lelo na otanga Sarah normal parce que e compréhension e yaki entre ngana Sarah et permettre te to tikali ko finga na te yango mona ke na makambu na ye na Karine tango ye na cheli lobate tango ba voice sa Sarah bimaki o a cheli mwana soki anga boma mwana na sala ni analyse donc na lobi ke to liaki to melaki simbite donc makambu a Sarah e bebe bonga kara.com na lobela te tango o payer na yo chalo mboko te po asa alobeli nga maloba moko blessure te abomeli nga mwana ta fingeli nga mwana ta afingi mobilité jusqu'à to se comprendre te muna mutake na kwena ye e ya ndenge moko na Karine na moni langage ya muninga nga Manuela nzamba sali nga grâce na vandi na ba école ba maloba muso Karine lobi na tali na bino c'est mieux to se eza ba benga ngo e compréhension to se comprendre te mais tangu mususu ba hormone ndenge Maréchal oya ye komone nani mboka alobaki donc so ba hormone et sali ke muninga leki mwa mungwa na maloba to se comprendre te na bendi nzoto mbaze nemi na ngate la Chine bozwa kiti bo vanda boyo kanga bien omoni Karine zemi arieta amema communauté mobimba telemela ye si lelo arieta comme na 4 ans communauté mobimba presque bato lelo babundisaka vie na ye Karine oyo ngai na kosa ne rando te pourquoi Karine to koma na ki camarade oke muninga tindelanga zemi na ye soki zemi ya Karine et pas na bino bato botala biso eza lokuta et pas na nga Manuela Karine atindelanga zemi na ye na mona muninga na zemi quand na mema 9 mois na mema ba zemi 5 fois ndenge ka Karine atindelanga photo na ye video na ye na zema Karine na zema munene ndenge bata mangana ba azana zema munene donc e ko permettre nga Manuela te ata mukuse salinga naya ko swani sa Karine na zemi Karine soko za na poso swana nanga bota na lingina zala parmi ya bato babundisaka ote soko zui mobali baye ko telemela libala na yo soko zui zemi bato baye ko telemela zemi wana Karine please longola nga na kati na lingi te na zala parmi ya bato bakombataka bazemi na yo na lingi te na zala na mulongo bato bakombataka libala na yo ke na vandi shishuna Lijo Livino ya Olga bazake bele ya shushuna na yako finga babokilono yaya chamwenga na na rando sala na mwasi azemite yaya dodo kolo la Chine
soki zemi ya Karine emonike esalaka ba pic esfingaka Manuela Karine kande na salaka na Sara ato bwaki ba pic ato tie ba stati Manuela biloko yaya balutu nanga na bosani na Chine botindela ngango nakoya te bolamba bolia ndengo kobota ngai na enite o na vanda nango na motema naloba Karine okufa e mukolo kobota yo Karine na souhaiter bonne chance qui amitié qui camarade et simbité chacun de nous a sa makamuna kwena ye na souhaiter le meilleur boko ma musika na alvino oko ma musika obota malamu ndengo okende na hôpital yo moko ndengo bozonga 2 personnes na souhaiter le meilleur longola nga na liste bato balingaka mabeno malheur no po bomelinga mutute toyoka na te na le passé quand nde to solo la lelo soki na sala ngo na sarate donc elakisa ke Manuela ya lelo ya 2026 aza Manuela lobité ngate dodo kolo rando ezate na sokoli maboko penzo abengaka ndenge Pilato asokolaka maboko na makambu ya Yesu Barabasi to Yesu na sokoli maboko makambu na yo na rando sala na yo te o est important na lobako eza kati na nga pona za hypocrite na lobi on a sepelité et souki wana point barre nazana kanda te nazana rando te soki rando elekinga mukusa machacha ya kofinga yaya nana jeli show azana sold out jeli show azana sold out jeli show azawa tozana ba dossier jeli nane silinga te ba mabaya wana jeli yako latisanga rando nanga na jeli silité na koswana na jeli na jeune na client sir Jaël show ba mabaya mbetu wana ngana za traumatisé aswana na ngata na Jaël na finga na ngata na Jaël po bato to tikala binemi to kotikala binemi bato to bongisa na muto finga te na muto sala rando te soki na moni pe Jaël ma mikolo Jaël pema na ke otumbola mamingeni parce que mamingeni azali bonne na nga ya vie aze nemi na nga ya vie soki na lembi Jaël yo kende kuna ale mami ngeni yaka na bando tumbola mami na bando finga mode mami posa bitumba yo mami so na zio na obeta yo nazana ba de client na nga onga na tikala o soki na vandi na moni na tumbola o na moni na finga na ofinga ya bede tous bonsoir babi nemi wana batikali automatique wala na kotika tata na koli me moi bo mwane kozanga ngate moi ki internet wane kotika la nzota Jaël show na mamingeni batikali ya vie mais la Chine ngana bino rando ezate bo sala rando mupepe na yo swana na mutute na zana mafinga ofinga te na kosona na mwasi azemi bolimba kanga ndoki na yebi petende balokaka na yebi tende basimbaka chapeau à reporter na kombo ko pumbwe donc na lingina yo kolango na nzota la Chine na mwasi azemi nga Manuela siko yo Chantal Ibola video ya Karine oye ko sala ngo démarrage au republier ngo mais nga mom na loba na chinoise à Karine je suis chinoise c'est moi qui a dit ça Chantal yo makambu ya camarade mibale azai camarade nanga Monique na la Chine m'a dit singa pete to komi camarade certifié ya yo na kati yo sani Chantal Ibola yo uti wapi oye ko republier songi ovanda ki kuna ovandi na terozo tumbo bie lelo ba oya ko finga yaya bosi sero ya to salindeni Chantal Ibola silama siko na lingina tuna manike la famille oyebi na kati ya communauté yo tozana ba mama na ba yaya bandoki soke zana mutu achenga en na finga Karine lokola manike azate video nyonso ezo leka muto okatelanga ba video lokwa manike azate peuple congolais mangana fo finga Karine finga boye bomoni pourquoi manike ko finga nga soki lobby tant na sala live na restaurant manike na idée na ya yebika ke Manuela ayebite ke na finga ki sambla.com manike azotinda ba video na finga sala boye zonga boye manike nazo zongi seleka Karine abomelinga mutute na rando sala na Karine te manika supporter ngote manika ko sala nga life moko ke alembisanga mutuna ko finga Karine manike to salindeni rando yate manike oza mama kati baleki oza yaya mukolo kati na biso baleki
Karine wana yo tindanga na finga bo lia bo mela. A foutela bino ba mbongo transport, a sunga bino na ba vie, a salela bino ba gagnotte na ba chinois na ye. To koma na niveau N wana nini manike N wana abomela onani. Po soki muto benga nga lokola manike ta na sa life ko benga a pousser fona ya a monika ba réponse nga na pe ba bisa manike bimisa ba mama réponse nga na pesie pona Karine. Boye bisa bimisa na tie la bino manike yelinga na c'est pas bien na téléphone manike lobi Simo atana li manike atana linga Karine te boyo ka manike manike bi Simo azo finga yo tala na vie ato lingi mutu te eloko sala biso photo za la connect ko za la sincère na vie big sabat nzamba za la juste azala contre injustice ato linga mutu te atato komina Karine ex copine ex ma camarade certifié manike olinga talisanga Simon denga ofinga nga e uti likolo e pa Karine mangela fo beta nga na vandi na ba Karine kisasi ya ba ja Karine manike na répondre manike tangu Simon banda ko finga nga Karine azalate abanda pe ko finga na sina Karine au maita biso nyonso miniature mutu lokwa Simon ta fingi mutu nga na yo latisa mafinga Simon na latisa ngo Karine po ani to za amite ya mabebo maniko satana ite ke na za zobe obimi mama na zoba la famille boka manike kindoki manike mama koko moko ndoki manike so basangani na Simon basangani na Sarah nga na zala eloko so na Sarah te to benga na Sarah te bato esito bebana esito bebani et comme na tamo photo se respecter chacun de nous na coin na ye boyoka ba voice manike boyoka manike ndenga poussenga manike je suis maniqué. Maniqué. Et ce boyo ka bien atira bino maniqué. Eh, Seigneur. Yoka. Boka mama ndoki mama kolisi bana mutamutema mabe azo pousser na haine. Maniqué balo baka mutako za lelongi mabe me mutema malamu. Maniqué kande longi na yo. Libande zana mutema no za. Mutu bolia bo mela sunga yo na vie. Mutu bolia bo mela sunga yo na vie. O vandelo bakufa sala boy zongi sabo mutu abolo kwa yo kasi nga na pure confiance. Nganze eta okabino kutu bo uti na yetu bo yeba na bakini. O souhaiter akende go bota kufa. Obimisa motema mabe bongo ngando ko lingango yebi na poto awa. Ngando linganga ngande na peso confiance boyo toyo ka manike ndo kya mama yango mona ba vina bino na ba poto yebo mukande zozwa mate bato misala mabe bozana na kati ya ba leki kocha ba en kocha ba zizani kocha poto bipolaire je préfère tout ça la psa ta rando na manike bipolaire bozela boyoka j'espère boyoka Posoka chete bena chena na sala ngo video na lansango na mi bota nyos. Toleka. Kweli yo so Simon lo bano boseke mo d'ordre. Kana ebi azam tatindika chaka mo d'ordre kweli yo so Simon lo Bozoka bien. Boyoka bien. Boyoka bien, ba voix Césaire a tinde linga tala ba video boyoka. Boze na poussa. Kweli yo so Simon lo bano boseke mo d'ordre. Kana ebi azam tatindika chaka mo d'ordre kweli. Na répondre manike na voix so na répondre eboy. Ah manike. Totika makambo yo. Eza na ngoka Karine te. Simon finga ranga banda kala. Eza Karine te. Simon tanga bando finga nga. Azala ina Karine te. Ata to linga mutu te. To chikoko se la mutu makambo. Ayo kotindela nga su deuxième voice. Manike ndo kia mama. Deuxième voice. Ate kisaina. Amenga ya pizza. Kwa zo finga nje makomba la shini. Ayo to finga makomba la shini. Au finga sio komba la yebiza. Au finga komba la shini.
donc manike azolinga talisa nga Simon ndenge azofinga oloba komba la Chine nana yebite ke Simon na internet azala mutu esala te Simon azala mutu liboma nana yebite Simon bandi ko finga lelo te Simon mutu normal te mutu esala te toke lisusu koto na répondre manike boye boyo kasko na répondre voice ndoki na répondre onga manike de John yaya na bando kumba atema ina compétence bibo yaya Sama mo internet pour na bana musala o uchiboy soko lobe bana olanda nyonso ya ozanga na tango lamba fofunu na ndako ozanga tango kende musala ya mutlo kwa sima finga na deja banda kala ate ezaki na laki ya kona ka ke mena na na guerre na karinti sima finga ya banda kala to na sango mutuki finga dia banda kala adiborda banda kala zate ya Milano maestro zano à l'aise tango na yebise mama mutu lokwa sima finga ne banda kala ya sikezate donc titola tsango ka muninga te po tozo solola te obi nyonso comme mutu ngo bolinga bokomisa mutu mabe kaka place mabe zate ngana zala bongo te tango na répondre ebongo na soni wana. Allô. Bakale zana. Ba mona te ba kota te ndeni nga boye kotala. Ana moni. Merci. Allô? Kitoko Chou, bonsoir. Bonsoir, Bakali. Bien habillé. Merci beaucoup, merci. Merci, Bakali Chou. Mon thème pas Fabrice. Naebitio. Bakali motema ya. Point d'interrogation. Bon, nazuita otala live na otala la muki. Nazuita on la pena live na yo. Na komelo même na WhatsApp. Bravo à toi et félicitations pour la live au Allélo. Sincèrement, tu m'as inspiré autrement et je m'y attendais pas à ça. Dans live au Salilelo. Et en quelque sorte, na meke un peu pousser l'analyse na ngamo musika. Na moni ke esengela ki osala live osala ki jour wana na yo ki nengo lobby nde na benga ki yo nde Patrick benga ki yo et au finish pa Fabrice nde ya opesa yo idée o pa Fabrice a lobby soko balancer yango na ona lobaki peut-être na o Patrick a lobaki au monde ke to lobaki ga iloko moko mais on tapaki pa côté te ya okendo zo vraiment dernière décision pa ya mobali na yo parce que yo na yo boza mutu moko. Adé, on est plus fort que tout seul. Quand les faiblit, l'autre est là pour les soutenir. Et na remercier pas Fabrice, na analyse wa Salaki pour na live wana oyo Salaki, azaki vraiment la même idée na bison de topesa yo conseil de to Solaki. Et côté mususu na lobby que esengela ki live wana sala mape bongo, poto comprendre pe idée ya batu mususu. Soko moni bien bateau ba matai na live voilà pour que va s'appuyer beaucoup plus na maloba oyo oloba ki na première position aux gens qui ont la premier degré bateau wana mingi la plupart des bateaux bazala ka contre Karim tout ça l'analyse pena bien au moment que bateau va s'appuyer qui beaucoup plus ces bateaux baza contre Karim déjà une personne qui est contre Karim qu'on s'attendre était que en matin la live pour que asala be éloge pour la Karine, alors là toujours voilà pour la négativité. Alors, lelo oyoyo nenge osali live à lelo. Dans la vie, tous en moi des catégories à ma camarade, surtout biso batu ya réseaux sociaux. Tous en la catégorie à ma camarade mususu, to sukaka na réseaux sociaux, tous en ba mi to kutana na ba panel, tout ça, to sola ka bongo. Mais ça la ba mi mususu ezama que non. Ngana Manuela to suka ka na panel te to benga naka Manuela benga kanga ngapi na benga kaye
Manuela so soigné n'a pas Fabrice, nga na koyeba, nga pe so na soigné moi nga Manuela koyeba. On comprend déjà tout comme à niveau on a c'est que tout ça na confiance de part et d'autre. On comprend. Nga na za moi surpris un tout petit peu. Non qui comme il y a ex et koti wana. Moi curiosité nga et rozala dans le sens que ex wana et lelo, ça veut dire Yona semé qui na yo ya matete. Semé qui na parce que mobali ne moi na matete. Les lois comme ex. Na comprendre moi place en te peut-être expliquer qu'il a eu un retard. A comme ex. Donc au sali life moro boeza life mo tellement intelligent. Au tiki batuna qu'est-ce que c'est? Et puis au comprendre ba vrai. Au comprendre ba nani o basala carré, basala la guerre. Basala ka rendre dans les réseaux sociaux, ça qui mouté mamabe. À partir de makambo, on comprend le pena yango. Au sali live te, net isara ninga salaki live, pour nga yami Simon, malamususu, je suppose, malamususu, dérapage, et salaki na côté nanga, ça pour autant solo la nanga, mais à sali live. Au sali genre live à bon côté. Là, je te juge par rapport à live à Lelo. En tout cas, bravo à toi Manuela, Karine, Aza Seme qui dans Karine, Aza toujours copine na yo. Ata pete yo ko so na ndem sunu ko belate menga po na nga na ebika ke Karine Aza copine na yo. Preuve anet on a sala ki live na nga. Na loba ki que na ba camarade ya Karine. Manuela to tcha est déjà à côté. Ba oyo ba ko luka ba zonga ba osana accepter puis place ko sala te pour biso pe to suite décision. Exemple na pesa ina chaki Magali na chaki batumsute na chaki Magali wala penata lukia zonga euzala possible te yona Karine botikala omona na te bolia te bomela ensemble te par rapport na Magali ndenge zalela Magali ya na fête ya Karine alia amela ba solo la senga ba vidéo tandis que yo zo peut-être bon opportunité na te alors lelo oyo yonga question na ngeza na tuna ex wana eyo lukanini sikoyo ex wana eyo lukanini sikoyo po ogo chatata ke no semeki wala semeki do matete bino bana matete wala na bomoko na bino bana na babolingo na bino mobo na mona bino neti biso bana barumbu ex wana eyo lukanini sikoyo longola ka ex wana kaka longola ka yango pour live penant en tout cas 5 sur 5 bravo et je pense ndena sur la noboy je pense master nanga Karine azotala pour ce Karine azotala yeba ke beau frère na biso o aza frère na ya matete Elvis Nkoy Chubidou aroza pe masubo ana boulot azotala po ya la moment coup de pour vérifier toujours boulot ya moi sinaye. Pour so ligner moi si, so ligner mobile dans boulot il faut soutenir yé. N'engagez pas soutenir moi si na Karine mon compte na boulot na yé, n'engagez pas Fabrice à soutenir na boulot na yo. Voilà, ils ont ma contribution. On a l'ingénieur qui a contribué par rapport à live non. Sinon en tout cas 5 sur 5 on a live na yo. O la qui si pena que ça maman na grand esprit. Ceux qui ba na basse belé na ba réseaux sociaux ba la na esprit net ya yo Manuela. Sincèrement ba mingi enge ko ba live aki mutema benet ba sara ba sala raté de ba Magali ba sala raté ba nga ba se limiter na ba live ya ba jaronet ya yo. Franchement ce qui lelo to moni malamusu tout du côté Karina yo le kapwa finga yo asala boé mo ki les comprendre mo ki les comprendre alors quand tu va te la qu'est-ce que c'est. Bravo à toi Tigala na position na merci de nous faire découvrir na batu que batu mingi bayaki po finga Karine, batu mingi bayaki po be bana Karine bana yo s'attendre na yango. Mais au brisqué bango. Au laxi bango que non eza oyo zate. Merci, je suis fier de toi. Merci beaucoup Bakalichou. Good life, merci. Thank you. Merci beaucoup Bakali, merci. C'est la famille. Donc merci beaucoup Anezaki Bakalichou, camarade à moto. Kamal na biso na ex copine na Karine. Tozongi na suka wapi. Donc de suka pas maniqué. Naza vraiment fatigué. Donc
nakomi koshite na life ya lelo. Donc pour na bato yo bokanisa ki babi bakabolaka manga te soki mobuki akiti te. Weli ko fete. Weli aki ko tout atolo. Donc babi ba français ba lobi c'est l'imbécile qui ne change pas. Manuela o ya kotaka internet 8 ans passé na Manuela lelo baza sous le même Manuela te. To kola. Nde bana na biso ba kola. Nde pe biso to kola. To kola kana nzoto te mais to kola pe na esprit pe na makanisi pe na sagesse. Vraiment quand nde to loba mingi tozaka na ba camarades. Toza message tango mutu azwaka ngo mutu nyonso azwaka message ndenge moko te. Ya lokwa ndenge bato ebele bopeseli nga sango ya ba life eleki partout bopesela nga ngo no bopesa nga motema moto na vite apprendre maîtrise kozanga patience na nga façon na yaki na life eboti ba life parce que façon de parler na zanga ki ba manière okoza loza na raison mais façon de parler okoki ko échiter nango yango eboti ba compréhension jusqu'un copine na ko sepelité na loko copine na sali mais façon na yaki kolobela ne ezalaki malamu mingi te eboti ba biloko ya mike mikio ndenge biloko ya grave to weleli mbongo te mutabomi muta abomeli mutu azate donc to abato internet tant to yak internet faut na mutema bato bolinga koyeba na internet yana ba surprise ebele olali ola muki likamwe pe faut na mutema soko bela na mutema oko supporter internet te donc izate chaki boye na monaki soko komi kolanda ba biloko mike stati eke ezongi mais ota la propre réaction ote réaction na ngeza la kindenge ni po ba missile kwea donc na sepeli nzamba pambola tant to lingana na mibali to lingana kate pona maguda mais to baksana ba implice to baksana ba sagesse nzamba pambola papa Fabrice merci na mobali nanga oya sunginga so ina vandi pe boye na eko sala analyse boye poso ina zai pe na mobala zoba le msuna ye na mabo na maka na benji mes compréhension. Donc et la kisika ke ozala na mobali pe ya malam muto alingio sincèrement olobano vérité peu importe